komisa ngai mpe mosantu. Nazwa mae nazosenga, Tata Simo oyambanga. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbong TV. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Papa tokoki koluka koyeba soki ozali nani? Na komona tata Malimo Santo ngai kombo na ngai papa Edgar Bilungu. Nazali papa diacre et puis nazali président ya Koreki Saint-Denis. Merci papa Edgar pe président ya Koreki Saint-Denis. To monani na répétition ya Koreki Île-de-France Mobimba. Na yebite likamuni ne batami pour la répétition et sangisa Koreki Île-de-France Mobimba na mokolo lelo. Na komona tata Malimo Santo ya solo to sangani awa Koreki Île-de-France. Toyaki na masolo na bambuta pambate na 4 régions parisiennes tozana 4 paroisses. Tozana paroisse à Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil et na Blanc-Nil. Lokola milulu na biso ya le 17 juillet ebelemi ya 2026 pour na tosala écho na yangonde to sololaki na comité de chants nyonso to kutana na mokolo malelo to ko bongisa tosala lancement na tina na bomati mboka Yelusalem yango moni to kutami awa mais monene to kutampe ya mingi te na yango to sengi na bana oyo lelo ba monene te samedi prochain pe to mona na ebele pambate to bongisa milulu na biso pambate to ali kozela manakati ya mboka nkambe Yelusalem pe to bongisa na tina na cadeau phare oyo epesameli biso bana Koreki na mobu oyo ya 2026 oyo esebele mimi mikolo se esili biso nde na mokuse na koloba bongo na baye tokotikala nde mabongisa mezali tokokuta na biso su elongo na mokolo mwa dimanche mpona kosala continuité ya fête na biso ya 17 juillet tozala esika moko esika se monani tokozala na paroisse ya Saint-Denis tokokuta biso tokotikala mpo tokosa ntinsani ya kafu donc tout le monde donc fête si c'est commis donc si tu vas dire fête donc tout le monde biso no subatoza na ndaku toya ebele pambate biso to libana mabondeli mokolo mabisa li 17 juillet donc photo banda ko bongisa yango et moi so to ya mingtemende boya ebele bana boya na ba to lembi toya to sala musala na konta Malimo Santo amen. Merci papa totondi obotondi. Merci lokola biso.
Bonjour papa, tozwi bino na micro na biso na mokolo lelo nesika o na répétition ya Koreki Île-de-France mobimba. Na kosenga na bino bo se présenter na kombo tata mona pe tata mona santu nga kombo na papa Falek d'ici moi nazali moko kati ba dirigeant na Koreki Île-de-France. O kombo ya tata mwana pe tata mulimo mosantu kombo na ngai papa Salomon Lisika ngai pe nazali moko kati na ba dirigeant na kati ya Koreki Paris Île-de-France. Tozali kokende na milulu na biso le 17 juillet. Le 17 juillet zali mokolo epesami epai na biso bana ya Koreki. Kambu nini bokoki koyebisa biso à propos ya le 17 juillet. Merci. Premièrement, fête il y a le 17 juillet. Ezalaka fête ya retraite spirituelle. Nde Koreki ebotami na kati ya retraite spirituelle banda 1970. Donc tina ya bosanga na biso tosangani pona ko pesa sens na mokolo yango pamba te avant kosala ntinsani nzambe akoliaka esengo mpe masanzoli or biso zali bayembi ifo tobongisa likambo ya nzembo yango moni tosangani awa po tobongisa likambo yango malamu tosala avant ngu ya fete na biso. Mpona nini idée wana ezwami ke Koreki ya Île-de-France mbimba bosangana lelo? Pourquoi bo kanisi likambo wana programme ezali nini pe bo laksa nini na mukili na kosangana na bino nyonso Île-de-France? Merci. Alors tosangani pamba te nzambe papa Simon Kimo Kiangani asinga bana na ye bazalaka esika moko. Ya solo mutu na mutu azana esika afute la carte na ye ya kimondimi. Kasi biso banso tozali bana ya Koreki. Na yango tokutana na ba occasion ebele. Mariage na ba fête ebele neza na lingoma na biso. Lokola fête na biso ebelemi nde to pensaki tosala eloko moko ya makasi pona kolakisa pe na mokili ete na France to na Paris Koreki ezali oyo tokosala tokolakisa nde Koreki na Paris ezali tosalaka nini toyembaka ndenge nini na yango wana tozala mwa ba programme oyo tokosala live d'ici quelques jours et puis na sima na ngonde tokosala production na kati église au mokolo le 19 juillet pona kokanisa ndenge ndeko na lobi mokolo na biso le 17 juillet. Etikali mokili moluka nzambe ya solo na tango wana bakoya na malemete. Etikali mokili moluka nzambe ya solo na tango wana bakoya na malemete. Etikali mokili moluka nzambe ya solo na tango wana bakoya na malemete. Nokite moko sangesi kanani ngomoyo tango yango yo bobongisa bondimi bwa bino nebwa. Nokite moko sangesi kanani ngomoyo tango yango yo bobongisa bondimi bwa bino. Bosongiti, moi il est à Nalto. Regarde la mode là à l'année là, on va bien. Ebeleli bana kokosepela ezaleli na bino bana nanga ya bokeseni ya bakakano.
toyebi que technique ezali nzembo. Chaque année il y a le 17 juillet tozalaka na nzembo oyo epesaka lokumu vraiment esalaka ke ntango mokili momezo oyebaka na feti oyo nzembo boyembamaki nzembo boyemba sikoyo na feti oyo tozali ya 17 juillet 2026 nzembo nini oyo vraiment ekopesa force ntango tokoreki ya mokili mobimba bokomata na Yerusalem. Merci. En tout cas, chaque année, ezalaka mo mpepe nango. Année oyo banda to bandaki po biso année korekienne to bandarango banda kaka août, donc surtout dire la fête na biso ya tout ça la projection ti année koya, donc année oyo na koyoka nzembo oyo penza tozokenda nango ezali kolo na ye mboka nkamba. Senga kaka na bino bopesa biso mwa goût ya nzembo wana parce que bino boza ba dirigeant technique bino tant tomoni bino tomoni de nzembo za matata na imara soprano pour moni kauki première phrase ouais kolo na ye na mboka kamba na ye kosala misala mia yo kolo na ye pe na bapasi nanga kolo na ngai bikisanga na nyati mabele na yo esantu komisanga ipe mosantu nazuwa mae nazosenga tata simo oyambanga natiki nakope misala na matina ngomba na yo ya bule kamba mboka ya kimia epemelo ya yawe tata simo kanisela ngai nafukami liboso na yo kolo nazosenga mapamboli nazosenga nekimia kolo kobosala ite natikinda kope misala pona kotosa liloba na yo yango na ye omboka nkamba. Mbote ba mama na ngai. Mama ko pesa biso kombo na yo? Bon, nga mama pangu bwetela mo Noeli. Mama? Komo nanga mama biavanga kumbusela jimbelolo. OK. Korekiza munene ya Île-de-France. Mais siko bokolo ba nini na ba o ba yete pona mokola lelo. Bon, pona ba o ba yete tout ça la makasi po ete to ko zala bato ebele to komisa tata Nzambe na mokolo le 17 juillet, surtout que on va dire que c'est la première fois que Île-de-France a resangana na mboka ya France. Donc tout ça penza makasi to yera ba répétition le 4 juillet to zana clip. Le 19 juillet to zala elongo, donc motivation plus boya to sangana fête les kakitoko donc les singonios. On demande à tous les enfants de la Koreki, tous ceux qui sont chez eux, bazana bolembu, botelema, bosingana papa Nzambe, ape sabino makasi. Comme ça, vous allez venir avec nous, être dans la joie et tout yamba mapa mbulinaye. Oyez, 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 à venir de l'église noyau de la jeunesse. La victoire est certaine. Certainement, certainement, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Certainement, certainement, la victoire est certaine. Car La cause est juste.
Koreke oye. Oye. Koreke oye. Oye. Koreke oye. Oye, oye, oye. Avenir de l'église noyau de la jeunesse. La victoire est certaine. Certainement, certainement, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Certainement, certainement, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Certainement, certainement, la victoire est certaine. Ah! La cause est juste. tozali kozela le 17 juillet vive Koreki.
Colonaye, Colonaye, 2, 3. Colonaye. Sepel tozali kozela le 17 juillet vive Koreki. Merci pour na micro ezalaki papa Chris Masele na sima ya caméra tozalaki na mama Fifi Ndongala toujours na musala malama kosela biso tozala branché na Masolo Kimbangu TV. Merci. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.